Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, et balingami katinankolo, osalimalamu, ete toyako kutana, na pokwa lelo, ete to bon de la pona bana, ete to bon de la pona mabota, to bon de la pona mabala, osalishwa malamu, toye liboso nzambe na, et bandeli ambula oyo, bien-aimés dans le Seigneur, soki tan susu, bandambule et bandina to kutanite, et bonne année, na souhaité binonyoso, bonne année, na combo, na Yesu Christo, yango bien-aimé dans le Seigneur, zala concentré, bien-aimé dans le Seigneur, longo la distraction, toye poete, tozo attend, ete to bondela, tango ok, tozala ki, ba fainéant, tamana, et c'est le ki, siko to komi, ba responsable, pensa solo, poete to bondela, pona bana na biso, yango de mutu nyonso a comme responsable, mutu nyonso esengeli ete a intercéder pona bana na he, tango yango yo ebelemi na pokwa nyonso, yango wana bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi nyonso ya mukolo misatu kozanga te ya mukolo misatu na ngonga 21h ezali temps oke biso baboti tozali koya koluka nzambe pona bana ezali pona biso baboti ba oke doza na difficulté ya kobota to ya kolela epai na nzambe ezali pona mutu aza na sujet na ye ya libala boya ete ensemble to bondela bien-aimé dans le Seigneur afin que tout mona mone na nzambe makambo na biso kotika la susu ndenge moko te ndenge tosisaki 2022 tosilisa susu 2023 lolenge ote yango ndeko na ngai lamuka na prière augmenter niveau na yo ya koluka nzambe augmenter niveau na yo ya kobondela afin que tout mona monene na nzambe. Jésus ne changeait pas, alléluia, Jésus ne changeait pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait, Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas, alléluia, Jésus ne changeait pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait, Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois, alléluia, Jésus le roi des rois, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait, Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas, alléluia, Jésus ne changeait pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait, Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré, alléluia, Jésus m'a libéré, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait, Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas, alléluia, Jésus ne changeait pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas, oh alléluia, 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 abonganite, alléluia, alléluia, alléluia. Nambula oyo, alléluia, alléluia, oh to belelie, alléluia, alléluia, alléluia. Napokwa lelo, alléluia, 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 alléluia. Azanite, alléluia, alléluia, abongwanite, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 oh to sanjolier, alléluia, 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 azanzambe, alléluia, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Tobandiko Kumisan Zambé, Napokwa Lelo, Zambé Oa Sangis Biso, Prete Biso Toya, Kogon de la Pona Banana Biso, il est digne d'être élevé,
Nambula Oyasika, alléluia, élève ta voix, bénissons-le, car il est digne. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu, en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Alléluia, to kumisie na pokwa lelo, alléluia, Nambula Sika, kumisae na lolenge to epete to bondela pona bana na biso kumisae ndenga batela kiso année passée elongo na bana to kumisie sans jolae. Alléluia, élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Prie ensemble avec moi. Ce soir, bénissons l'Éternel. L'Éternel qui nous a protégés encore pendant cette journée. Et béléto la muka ki na bango. Ba komiti na poko ote. Alléluia. Abateli banana biso. Abateli biso. Kombo na yo e kumama. Kombo na yo e sanjulama. Soito komisio te na ko komisa susu nani. Mon santu na lo lanzambe na bomo zambe munene. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Année bien-aimé dans le Seigneur. Yango de kolembate yaka poko anyosa mkolo misatu tobo de la pona ban ndaku na yo kozanga tajur mon côté ozanga kobo de la pona banana yo to komisié na poko lelo le roi des rois, le tout puissant, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé des choses visibles mais invisibles, l'incomparable Dieu, l'infaillible Dieu. Nul n'est comme toi et au ciel et sur la terre et en dessous de la terre. Tu es merveilleux, tu es incomparable. Et tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être acclamé. Acclamons-le ce soir, acclamons-le, acclamons. Il est digne d'être acclamé, il est digne d'être exalté, il est digne d'être adoré. Alléluia, Zambo. Mon côté, azalokola yo, azate, akouta wapi, akoko kanana yo, azalite, otomboli yo, ndekolanga tombola, tozotombola Yesu, na ane oyo, alléluia, pona banana biso, élevons Jésus, kombo Yesu, pona banana biso, et couvrir ane mobimba, ane ya banana ngai papa, et la couvert na kombo na yo, ane na ngai, et la couvert na kombo na yo, gloire na yo papa, et couvrir, et ane oyo, bien-aimé dans le Seigneur, et que son règne viennent tozobele la règne en Zambé et couvrir banana biso. Alléluia. Mbula mobimba papa. Ton règne vienne. Au régner. Au couvrir bango. Nangolo na yo papa. Alléluia. Pourquoi alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es là? Ne sois pas distrait. Kola la te. Bien-aimé dans le Seigneur. Que ton règne vienne papa. Que ton règne vienne. Na ane onyo son bimba zombe. Règne na yonkolo. Et monisama. Et couvrir bananga. Mais soit contrôle. Ya bananangai. Alléluia. Na ane soit contrôle na bango papa. Soit contrôle ya mayele na bango. Soit contrôle ya corps na bango. Soit contrôle ya zoto na bango. Eh papa. Les autres contrôles, l'esprit na bango, les autres contrôles, ya âme na bango, les autres contrôles, ya bakelas na bango, les autres contrôles, ya nyonso na bango, nyonso bakolia, nyonso bakomela, mais dans le sous-contrôle na yo mo santu, alléluia, oh dédié yo papa, anel o pona bana na biso, dédié mbula o papa, pona bana na ngai Nzambe, alléluia Nzambe tata, ngula simba bango te, lengo batela ki bango, mbula o le ki bien-aimé, to bisanyo so tozo bon de la kosenga, protection ya Nzambe. Na année alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, le gars battait la cuisse au bango, année passée, abattait la bango sous année papa le boko na yo, et fini kabango, to bandinano, to zanane bandina mula, tinde que to comme na suka, tinde que to comme sur la décembre, yo de aux ala sous, Zambe abana ngai, aux ala Zambe abana ngai, o tamsa bango, bisika nyonso, na bisika nyonso bakonyata, apa yo de aux ala na bango, alléluia, protection na yo Zambe tata. Protection na yo Nzambe tata to dédié banana biso bien-aimé dans le Seigneur et pas in Nzambe to dédié banana biso et pas in Nzambe na année oyo kolo nanga alléluia Nzambe maladie mosika na banana nga alléluia 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 nyonso mungu na bongisi sans effet au nom de Jésus-Christ accident mosika na bana ozobondelo bien ozolanda kozala distraité bana oya yo moko alléluia nande kolanga na yo oyo yepona libala yo oyo yepe pona mambota bondelete Nzambe langa abatelanga alléluia ane oyo to ozala mo batelanga alléluia tozobondela alléluia ndekolanga bondela pona kobota na yo bondela pona libala na yo bondela pona bana na yo alléluia tozobondela biso nyonso alléluia Nzambe tata. Et année oyo Nzambe na bikamwa mona monene na yo batela nkolo na bikamwa
Alléluia. Année nyonso. Alléluia. Nyonso monguna bongisi. Et dans le sens de fait toujours déclarer ça ça y puis nyonso monguna bongisi contre bomo na yo. Et dans le sens de fait contre bomo ya bana sans effet. Et décolanga. Alléluia. Célibat Owana, Munguna a télémisélio, et sans effet, alléluia, dès qu'on a stérilité Wana, stérilité Wana, Munguna a bambio, sans effet au nom de Jésus, maladie, sans effet, coupa, sans effet, toujours déclaré, sans effet, n'a pourquoi alléluia, sans belanga, papa, année, papa. Alléluia. Dans une possession, il y a un pour la banane. Alléluia. Dès qu'on a eu un mabota, le bas était dans une possession, il y a un qui n'a qu'au bota. Toujours déclaré, Makamalam pour la bombe na biso. Alléluia. Pour la bombe la banane. Au nom de Jésus. Makamalam pour la banane. Alléluia. Makam nyonso mabe, tozali ko rejeter yango, tozali ko repousser yango au nom de Jésus. Nous sommes sur le plan spirituel. Les nyonso tozo le bana yango de ezali ko salima. Alléluia, Zambé tata. Alléluia, Zambé tata. Eh papa, makamalam, que de bonnes choses pour mes enfants cette année. Alléluia, que ta lumière puisse briller sur leur chemin. Alléluia. Nous déclarer l'excellence pour nos bana au nom puissant de Jésus. Eh to ya kapona ko bonde pour na bana. Yo kanisi mutumzo so bonde la pour na bana na yo. Alléluia, ko bonde la pour na bana na yo ko leka yo azate. Do linga bana oyo. Alléluia. Linga pe bomo na yo. Ndeko nanga tozana ba 3-6 ya minene. Ya di bala pe ya mabota. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus papa. Tout le monde a le boko na yo. Tout le monde a minene. Katina ane oyo. Alléluia. Grâce na yo. Todo bele la grâce ensemble likolo bana. Et grâce ensemble likolo mabota. Ya yo botaka. Mais le bataille le bamoko pona ndeko tozana yo. Ok, azana problème à mabota. Le ba atapona yo bala. Et le bataille le bamoko pona ndeko ok. Azana sujet na ya ko bala. Alléluia. Ensemble tata. Oh mi monisa papa. Année ezala année Seigneur et toute autre ezala année une année différente. Il y a nyonso tout le monde qui année passée. Alléluia. Ensemble tata. Batela, Zunga, Ankolo, alléluia, tout le monde a un ami sur papa, Seigneur, réussite na classe, alléluia, grâce excellente, et Zalikolo banananga, et grâce excellente, na mama oyo Zalikoya pona mambota nae, alléluia, grâce excellente, pona deko aye pona libala nae, au nom de Jésus, grâce na yo, alléluia, faveur na yo, Nambuda Olomobimba, faveur na yo, Seigneur, au nom de Jésus, bien-aimé, donc commission Zambé pour la première partie, je dis que le reste n'a pas beaucoup dans Zambé, Zambé dans la vie, et le papa, et doit contrôler, accuse, Zambé du début jusqu'à la fin, on sait beaucoup, Seigneur, on sait pourquoi il a été perturbé, qu'il te na biso na combo na Yesu o tombo likaka combo na yo apawande régner Seigneur zo contrôle ya nyonso na poko alelo zo contrôle ya bana zo contrôle ya bandeko bazana problème ya mabota les ndeko bazana problème ya kobala zo contrôle na ye alléluia na poko alelo zo betata zo na pour sa présence na yo au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne Seigneur na poko alelo au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bonne année à tous. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, na pesibino mbote, na kombo na Yesu Masia, na miko ya poko alelo, et Zalimote Philippe, na zali awande kolanga soki ton susu ezali mbala na yo ya liboso, kombo nanga Philippe, mais ndenge bozali koya boye, ya liboso de kolanga like nanu, like pour au soutenir musala o. Soki ke nano s'abonner nanu tie de kolanga s'abonner pour na ko appuyer musala nan Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Ngo soki oye bindenge nini ya ko s'abonner te de kolanga tuna bandeko bayebi mais YouTube azola sabino zebele bo ke bo s'abonner te mais bo landaka de kolanga s'abonner pour être et musala oye ke de liboso pour être YouTube abandako propulser ba vidéo na biso atinango et pas batusus mais celui qui bozo bombama on dirait que ezali intéressante yango de kolanga pebo invité pe bande konsusu bayaka mukolo nyonso misatu to kutana à part mukolo misatu poko nyonso to kutanaka to yaka ko bondela na prière agressive avant ya kokende kolala ezaka plus ou moins 45 minutes kaka to salaka tout que et sala 1 heure du temps de kolanga
yango pour et permettre batu bazala na temps à bangoli ouais. Bien aimé dans le Seigneur toye pour to bondela pona bana na biso mais de kolanga cause à la distraite des premières parties et si tolingi tokota na deuxième partie tokoyoka iloba na nzambe toko bondela pe tokotika butu na biso na maboko na nzambe on attend aussi sa bongo toke kolala au nom puissant de Jésus tiko tokomi un moment ya koyoka iloba na nzambe zalaka na Biblia na yo zala na place ya kokoma komaka ba verset wana la nela yango de nzambe akosepela na yo alingi teke tozala na ignorance te ndenge na introduction na ba prière ndenge tolobaki tango wana otozalaki ba fainéant tango wana ezali susu te tango wana otobanda kobondela mpona bana te tango wana eseleki tokomi sikoyo na temps yake ndeko na ngai okota peza prier olata kande esantu mpona bana na yo ete diable asimba bana na yo te yo nde mutu oza na droit ni donc droit oyo oza nango eleki na ya Satan au nom puissant de Jésus. Matthieu chapitre 15, verset 21 na 28. Bien-aimé, dans le Seigneur, doit Bible na yo, bien-aimé, dans le Seigneur. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires des Tyr et des Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Yo commençons à nazali koya, tant que Seigneur alekaki wana, azosenga mawana nzambe alobi ke Seigneur yokelanga ma ndekolanga yango de ezali attitude oyo kozwa ete obanda kobondela mpona bana na yo. Seigneur fils de David lelo Seigneur azali te na nzoto azali na molimo yango de na molimo na ba prière na yo e obanda kosenga d'abord mpona yo peut-être prière na yo ezala efficace peut-être bana babonga peut-être esimba ndekolanga ezosenga foi na yo ezosenga foi na yo ndeko na nga nango na foi na yo yango de mutu ekosala ke prière wana ezala makasi yango de mutu ekosala ete bana bazala transformé yoka sikoli demande na ye. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Bien-aimé dans le Seigneur, kotala te ba situation mabe ozali ya bana omona ngo normal o banda ko s'inquiéter nango et que nazo comprendre bana ote nazo comprendre mwana ote o ko comprendre te mais ye aye a présenter clairement situation na ye et pas ya Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur est présent maintenant par l'esprit yango de namolimo présentant le problème là ya bana et pas ya Seigneur. Alors, dit que moi, nazali tourmenté par un démon. Bien-aimé dans le Seigneur, verset 23, il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Seigneur a répondu, mes disciples baillés, empêchement, yangonde mutu ezali kosala ete au nom de la pona banana yote. Bien-aimé dans le Seigneur, et qu'on a la pensée, et qu'on a le monde d'esprit, que au monde entier que nos situations y a pas des alliés graves. Bas disciple baya que noto bengana bango, elle fait à zosalama kele le mingi. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors dit que to bengana kutu akende na ye. Il répondit, c'est quoi Seigneur, azong ici n'a malobay pas mentionné. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'abord, l'objet que salut et yakinano d'abord pour Israël. Nango tango Israël akobika yangonde porte efungwama pour na ba nation. Yangonde biso ba nation. Tozo yape tozo yekola wete ezali verset moko ok batu ya église des noirs ba musulmans ba lobela kango mingi. Pour la service que non, oh Jésus ayaki pour la binote, ayaki ka pour la juif. D'abord, ezalaki d'abord ba juif et après yangonde et les restes des nations. Yangonde tant Seigneur asi ça qui mission naé na Matthieu 28 verset 19 na 20. Aye siko ko confirme mission anake aller maintenant. Pour la nipo bango bazu salut et côté pas na bango pour te bango de batu basalaki peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, parenthèse ezali malam pour te oye ko la paix parole de Dieu. Peut-être tango koma na liboso batu ndenge wana
surtout bandeko ya biso bato mwindu bazolobela ngo mingi na bamusulman balobelaka ngo mingi ke non ayaki mpona bino te ayaki kaka mpona Israël ezalaki Israël d'abord na ntango sikoyo Israël akobika sikoyo porte efungwama mpona banation pete tozalaki banation païenne yango bopesa bango mission au Seigneur apesaki bayekoli na Matthieu 28 verset 19 na 20 que allez faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Yangwana yango de porte na biso efungwami yango de bozoyoka lelo tozoganga boye biso baoyo tozalaki ba nation païenne. Voilà des parenthèses. Et j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui. Yaya, ma bolongo na yo, na sepo na mwana na yo. Ma bolongo na yo, na sepo na bana na yo de kolanga. Okoki kolekisa tango te yango ezalaki nano babebi te ezalaki nano moni likama bete bondela tango de Seigneur na confié yo bana nanga papa protéger bana nanga papa bana nanga munguna simba bango te papa bana nanga bayeba occultisme te bien aimé ezala ba dessin animé o bazaliko komona ba dessin susu ezali déjà initiation ya monde ya ténèbres bondela boye bondela que Seigneur ba dessin wana nyuso ezali à caractère satanique diabolique et ça le dégoût quand na banana ou bien prière sous ya makila que Seigneur makila na yo couvrir ba dessin non so banana bazali comme et ça na impact beaucoup côté na milimo na bango bango de mutu ya mabonde mutu wana na Isaïe 59 verset Seigneur a le dit que azor comme tout le peut être abonde la bonne banana bien aimé dans le Seigneur. Elle va se prosterner devant et dit Seigneur secours-moi. Est-ce qu'il y a des moutons qui tourmentent l'esprit? Non. Alors le baquet, c'est dire au secourir ngai. Au secourir ngai. Yango de okotangango na psaume 79 verset 9. Secours-moi, Dieu de mon salut, pour la gloire de ton nom, et délivre-moi et pardonne tous mes péchés à cause de ton nom. Alors lui que secours-moi. Il est répondu, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits champs. Et au koki kozwate biloko ya bana obakela ngomba ezali malamu te ndekolanga yango nde maloba otozali kokala pokwa lelo. Oui Seigneur yoka siko mwaswana yango nde il faut awasiko elakisi insistance. Tu dois insister dans tes prières pour tes enfants. Tu dois prier et gêner pour tes enfants. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oh mike o ekoya kana meswana atako bazana droite ke balia biloko bana mais bana ngope balia ka biloko mais mike ekoyaka bamba wana mike wana ba profita kango mwasi oyo azalaki molende yango de zala molende mwasi oyo ezali synonyme mobali okoko de bakeo kasi bozolo ba kapana mwasi non ezala mwasi ezala mobali il faut tozala na attitude wana kona bana na biso akedeki na problème ya mwana et pas na Seigneur. Alors Jésus lui dit femme ta foi est grande alors lui que kondima na yo ezamonene mwasi qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille guérie. Miri mabe et bima et longwa kat na mwana. Oui, bagat ko tumisa mwana. Alors que kondima na yo elekune. Yaya il faut zala na kondima mene pona bana na yo. Ko kota en conflit na bangote pona makambo oso bali déjà komona bonde lande pona bango. Au nom puissant de Jésus. Yaya moswana ya azali ko représenter yo tata yo mama ete yo de omema bana na yo na prière et pas ya Seigneur na molimo lelo Seigneur azali na kata molimo soki obondeli bongo monité basali na nzambe bazali mema bana na yo bema mwana na yo liboso basali na nzambe oya solo ete babondela pona bana yango soki oyebi ke obangaka nzambe tombola kama boko na yo bonde la tabango bamboko bengana milimu mabe. Le Seigneur nous a déjà donné ce pouvoir là ezali ke o bengana milimu wana
ya wana de prière na ndenge ya offensive na défensive yango de ozali ko présenter bana epai na nzambe ke Seigneur bikisa mwana nanga Seigneur ndenge bazokende na kelasi papa ba okitisi bazali na ba nebeko basimba bango te au nom puissant de Jésus. Au nom, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Et ya to bandi ko bonde l'enfant, to commission Nzambe et pour la parole de qui n'a pourquoi les lots azan Nzambe mune azali Nzambe na bomba azali Nzambe na ngouanyonso et gloire papa et zongi painayo. Merci Seigneur notre Dieu. Oye ko lo bana biso na pourquoi les lots et tous à la source ba fainéante, tous à la source le kola na tango anate eux biso te ba quitter et ko bonde la pona ban. Seigneur salangai et cher Saint-Esprit salangai intercesseur ya bana nanga apana intercéder pour la bana nanga apama bolongo nanga inase lokola femme cananaïenne ayaki ma bolongo na liboso ya Seigneur mwana nanga sali tourmenté et ndekolanga et Seigneur notre Dieu toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu salanga et flamme de feu pour la bana nanga et tena intercéder et sans relâcher pour mes enfants alléluia Nzambe nanguya et tena na kanga manayo na bondela et pour la bana nanga et dans le butu et dans la mort et dans liboso maladie et aya qui est malade aya qui ko présenté était ma fille est tourmentée par un démon ma maladie mon sous ezali maladie ya normalité maladie sous ezali ya diable ya ba démon ya esprit yango ba ko kende na hôpital solution ezaka kante ya ndeko langa yango de ko mona comme ko telemela yo ba sous mona comme ko finga yo et pourtant azali ko satirer malédiction de kolanga yango de yo de kokota en conflit na ba démon wana te de kolanga alléluia papa salanga intercesseur pour na bana nanga molimo santu longtemps malbana nzambo toyo ki na pourquoi lelo Esaïe 59 verset 7 Seigneur alozolo ba na azali ko s'indigner ko s'étonner qu'il n'y a personne qui intercède alléluia yango de lelo to kosengo na contexte ya bana était azomo na moboti mon côté azali ko intercéder pour na bana na ya intercéder ka pour na bana Seigneur pesanga makasi telemisanga et komisanga flamme de feu pour na bana nanga au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus et les méthodes dédiées bana o et pas dans zam et alléluia cette femme cananéenne ayaki na problème et pas dans zam soki ozana cas particulier ya bana na yo ya mwana na yo moko présenter yango et pas le Seigneur na pourquoi lelo et moko la moko azo présenter banana et pas dans zam Seigneur notre Dieu tala Seigneur banananga et ya wenzam esprit nini ezali ko animer bango déjà et ya tozali ko pesa bango tozali ko dédier bango et pas na Seigneur na confier yo banananga hapana bombisi banananga et pas na yo et mungu na simba bango te mungu na mona bango te alléluia Père de gloire alléluia tozobondela bien-aimé et tozo senga pas encore le papa kangele biso bana o banzela ya ba camarade mabe ya ma mauvaise compagnie tozo boya ma mauvaise compagnie na bana na biso tozo boya et zela nyonso ya ba mauvaise compagnie banzela nyonso ya occultisme banzela nyonso ya sorcellerie papa kangela bana nanga ba porte nyonso ya mabe et bananga ba yoba zela mabe te au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus to kangi ba porte nyonso oh bien-aimé ton le Seigneur et ba porte nyonso ya mobulu et ba porte nyonso ya banditisme alléluia délinquance papa kanga ba porte nyonso ya mabe et na bana nanga alléluia et porte ya munene et surtout biso ba tozali ko vanda bamboka la phobie scolaire ozomona mwana zobo ya koke de classe et pourtant ça na ba condition nyonso possible ozomona ke azobo ya koke de classe ezokande azamaye et nyonso wana c'est le diable et phobie scolaire on se sezali kaka na bekolo bazokende wana et pour balakisa bango ke non et mwana na yo azamaye le te lokuta au nom de Jésus to kangi porte nyonso ya phobie scolaire ya échec scolaire au kangi va porte nyonso au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus et yango tina na yo moboti yangwana alléluia Père de gloire
Alléluia, papa. Téléma, Seigneur. Tozo kanga ba porte nyonso. Alléluia. Au nom de Jésus. Ya makambu mabe. Ya mabala mabe. Tozo kanga yango. Ya ode na zo pesa ne ba exemple. Et autant aux hommes de la so si tout ce que on que moi na yo à sa commune na drogue. Yon de zo kanga porte ya drogue. Alléluia. Drogue wana. Et comme elle est dégoût. Banda kosima yango susute ebele bana na bango baso akoba na tala ba cigarette au nom de Jésus et moi na 16 ans a komi ko filme alléluia tozo kanga ba porte wana bondela et pendant nzambe était Seigneur et cigarette wana et comme elle est dégoût à sentir susute et odeur wana ya cigarette akoka ko supporter yango susute au nom puissant de Jésus. Ina otozali koyela on a venir meilleur et abana na biso ndekolanga tozobondela na kombo na Yesu. Alléluia banzela mabe. Alléluia bana baso akoba musu baso akoba mobulu et na 14 15 ans asa komi kozwa bibal asa komi kozwa basi et ndekolanga tozobondela au nom puissant de Jésus. Alléluia Seigneur notre Dieu na pesio bana nanga visiter bango toucher bango bananga bayeba yo bananga bayo comme na yo. Alléluia Nzambe toucher ba âme na bango. Alléluia Nzambe tata tozo bebisa lisusu oyo ezali ya bandoto mabe ebana ebele bapesa bango sorcellerie na ndoto bakotisa bango na sorcellerie na ndoto au nom de Jésus bakoshe mar nyonso tozali kobuka yango tozali kobebisa yango tozali koneutraliser yango au nom puissant de Jésus. Alléluia bien-aimé. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Oyo kitimba lo banzambe lo bina poko alelo moko la moko ala intercesseur ya bana na yeke nzambe azokamwa alobi kazomo na taputu mutu moko te azali ko intercéder pona bana na ye ya lo baite papa nazala ki fainéant tant wana eleki na lingi na sala susu fainéant te pona bana na ya bake classe fa bakeli obondeli pona bango tango ba uti classe obondeli pona bango bien dans le Seigneur yanga ibayaka kutu ba pesi mitu bango moko papa bondel to bimi boy ke to si to moko lo se to bondela na porte na libanda. Alléluia bien-aimé to me mabana na rythme wana baye banzambe. Alléluia Seigneur bana na biso baye bayo toucher bango visiter bango. Bien-aimé dans le Seigneur et les prières. Alléluia et yakobo de la pona bana to koti siko banda ko benga na ba démon esprit non so maléfique vous allez ko manipuler bana vous allez ko entraîner bana na ba zela mabe au nom de Jésus et bosimba bana na ngaite ya tango zobo de la bongo et Seigneur fait azotinda ba ange na biso ete et Philippe azobo ya na bana na ye mon côté simba bana na nga au nom de Jésus na benga ni bino na kombo na Yesu na benga ni yo démon nyonso et ya sorcellerie ya famille ozala l'esprit otozokutana nango na bamboka o na bengani bino o toucher bana na ngai te o toucher bana na ngai te au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus tozobengana ba de ya soko so moni ke mwana sa komi délinquant et démon wana ya délinquance bengana e au nom de Jésus asa komi mon boulot démon wana ya débauche et ya impudicité au nom de Jésus libéré démon mon côté il n'est pas question que tu aies combo na bango nyonso ba démon Saint-Esprit a yebi bango yango démon mon côté banda ko déclarer na poko lelo esprit mon côté et manipuler banananga esprit mon côté et entraîner banananga au nom de Jésus na bengani bino libéré bananga esprit ya malade esprit ya kufa na bengani yo esprit ya accident au nom de Jésus. Alléluia tozo pays sa moto na nzambe banda ko prophétiser moto banda ko déclarer moto na déclarer moto agenda nyonso ya diable contre banananga na tumbi yango au nom de Jésus na tumbi ba calendrier na bango ba programme na bango nyonso ba bongisi contre banana tala na mode d'esprit ndenge bazala ba yebi ke biso tozana biso faible ya yebi ke 15 ans exam pona bango kutu bazomona ngo lokola 1 minute balobi ke tango mwana wana tango kokisa 15 ans makambo tokosala basi basali déjà programme nyonso ya monde ya ténèbres contre banananga et à l'immédiat et dans le futur au nom de Jésus na tumbi yango to tumbi yango au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ta parole est une
est un marteau, et comme un marteau qui brise le roc marteau, il y a une zambe, il y a délivrance, bandit qu'on brise, et sali, alléluia, qu'on manipule, balien nyonso, il y a famille, balien nyonso, maléfique, il y a école, il y a un zéla, et basali ko tambula na baninga ya ndakwana, il y a vilwan, balien nyonso, to brise yango, au nom puissant de Jésus, grâce na yo papa, et accompagné banana biso, alléluia. Et faveur d'ailleurs et accompagné par la nabiso, toujours déclarer excellence pour la banane nabiso, alléluia, et à la sport, et à la école, et à la macambonzan, excellence, et macambabete, médiocrité, de boyango, au nom puissant de Jésus, de déclarer de bonnes choses, alléluia, l'avenir meilleur, ya banana, ma bala malam, ya banana, et Seigneur, avenir, ya banana, et zala, Seigneur, notre Dieu, namaboko nayo. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tout comme une asuka, pour na pourquoi oyo, yangode ko zangate yaya, ko zangate pourquoi nyonso ya mkola misatu yaka, et tout bon de la panaba. Butu oyo na maboko la yo, Père de gloire, yo de vous allez en zambe, alléluia. Vous allez en zambe na viso, battez la bana, zambe, monde ya ténèbres, et contactez bana na viso, te na butu, ba butu ya bana nanga nyonso epai na yo ebatela ma epai na yo papa ocouvrir bango na makila na Yesu alléluia nzambe tata alléluia pas de cauchemar pas de contact non mon Dieu ténèbres pas de femme de nuit pas de mari de nuit au nom suprême de Jésus qui m'a na yo nzambe ezala na biso pe ezala na bana alléluia que notre sommeil soit doux et paisible au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus papa Élie Émir Seigneur un mur, Seigneur, alléluia, des reins, alléluia, au monde des ténèbres, et qui confronté, il y a quoi atteindre bana biso, il y a quoi atteindre biso, bana oyo bazanga biso te, biso peto zanga bangote, esprit de mort, mosika na bana nanga, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, mes enfants ne mourront pas, au nom de Jésus, mes enfants vivront, au nom de Jésus, mes enfants raconteront les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, makila na Yesu à la couverture na bango, na butu alléluia, puis na tango nyonso, na kombo na Yesu, alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous, les enfants, et qu'il vous accorde et tous ces dont vous avez besoin. Accordez-lui nos excellences, accordez-lui nos félicité. Au nom de Jésus-Christ, gloire ensemble et accompagné binon. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est là. Il est digne d'être acclamé ce soir. Que toute la gloire lui revienne. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Beaucoup. Acclamons, acclamons. Il est là. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il sera avec nous et jusqu'à la fin du temps. Yaya Tomoni, Mwasuana Yaki Komibwaka, Fouana Ye. Le Seigneur a dit que Fouana Yo, et Bikismana na yo, Yaya Fouana Yo, Yangonde Bikisabana na yo, et même à Banana na Zelemalam, Kekende, Fouana Yo et Bikis, abonde la Koutata au bord de la tête, Foi. Yangonde na Yusakibino ke, Ane Oyo, Nakolo Belebino, Mingi na Zelaya Foi. Ma bolongo na yo na se pona bana soko moike zo bongate luka basal na nzambe solo ete babonde la kapona bana na yo au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur va communiquer na biso ezali boye samedi oyo ezali samedi ya liboso ya moi ndenge tolobaki tozali na veille dans samedi oyo kozanga te yango de bo invité pe bande konsusu bo chango na bajanda na bino po boyeba ke samedi oyo tozali na veillé mais normalement tozakaka na veillé dernier samedi il y a mois mais a tolobi ke tokosala ba déclaration pona année oyo 2023 yango de kolangai kozanga te bo invitaka pe bato nsusu mais dans le Seigneur na poko nyonso tokutanaka na prière agressive de tokutani boye avant ya kokende kolala ezali prière ya kosakana nango te po ete butu nde makamabe mingi esalamaka yango nde boya ntango mpe tozali lisanga yango nde Nzambe asalaka bamerveille na ye ndeko nanga
mais ya mokolo misato ndenge bomoni lelo boye oyo nde ezali po ete ezali ya bana mais mikolo nyonso etikali ezalaka ke toyaka na bapriere intense yango nde po ete tokende kolala na kimia na ntongo du lundi au vendredi wana nde na ngonga 6 heures tozalaka na mystère ya ntongo place toyaka na combat mais place toyaka kolela epai na nzambe na priere ya supplication kolakisa baposa na biso epai na nzambe koinvoke nzambe po ete akota makambo na biso mais ya samedi na dimanche ezalaka 5h30 ba ere nyonso napesaka awa ezali ere ya Bruxelles ere ya Paris ndeko na ngai yo oyo ozali libanda ya bafizo lelo oyo otala ere na bino malamu ndeko na ngai mokolo nyonso ya dimanche tokutanaka na ba enseignement biblique yaka ete okota na ba enseignement okola po soki okoli te nzambe akoki kokonfie yo bamakambo minene te abanda opesa yo kaka babombo na bisikiti kaka mais ozwa makambo malonga te ndeko na ngai yango alobi ke mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ndeko na ngai ana se awa okokuta bacoordonné na biso nyonso ezali wana soki oza na posa eya kobenga biso ete tosunga yo na losambo tokosunga ndeko na ngai mpe okokuta compte PayPal ezali pe ya compte bancaire ezali pona soutien na yo bo soutenir musala oyo ndeko na ngai na ba don volontaire na bino na ba soutien na bino na ba action de grâce na bino nzambe pe akokota makambo na yo ndeko na ngai soki nanu osabona nanu te sabone na yo ndeko na ngai pe toza na deuxième chaîne na biso kombo nango LRDC TV2 yango nde kende kuna pe osabone lisusu kuna bolike soki banda tobandi nano olaikaki te sala yango ata sikoyo mais ntango ozali koya eloko ya liboso like nano mais soki oyebi te soki oza abonné te moyen o like ou bien moyen intervenir ezate bosala pe ba commentaire na bino sala commentaire na langue oyo monike ozali capable ya kosala ezali mokili mobimba ezali kotala yango bakomona mutu moko akoyeba yango nde mais de préférence na vidéo na yo na gauche wana eza place bakoma commentaire wana nde mutu etikalaka libela mais oyo ya chat oyo ekendeke mbango kamsusu ebungaka nango. Bien-aimés dans le Seigneur, beau invité pe baton sous, beau partager na ba réseaux sociaux na bino. Tant to komiana, to komina suka, to kutani susu, mukola misa to ekoya, kozanga te, mena poko nyonso, kozanga te nangonga 21h, to zaka na kit na biso. Butu malamu na mutu nyonso. Amen, 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 amen.